Mais normalement, Koffi Olomide a vie et a bana wenge. Là, ça veut dire que erreur wana et pesi basankara kanda pour batumo ba yego ça vie micro et puis basali si erreur. Ko sangisa jibena we eza nango penza événement. Événement e fali pour bezo événement. Est-ce que yo d'après yo manike ago ke na okesa. Fali pour paza papa ya bana ya manike de John. Moi si ya Emilia abenga ki fali. Et puis yo zana yo Mario, fallait prendre son rota makambo. Moi si Emilia fait gaffe fali pour pas aza camarade ya mobali na oti. Innocence à moi na muké mobo bazoye ko la musique. C'est le yo habillement déjà faible défend fali. Tata na mo mutadikazo asila travailleur ya Ken Piano. Magali Congolo déjà fille mobo o vine mo gutu na no etambola bien. Est-ce que mutu o asila ba inviterait na match ya Real de Madrid. Ce qui prophète Denis le Saloba que fallait asila ngala ndima. Salut la bande tout bozolanda biso de partout dans le monde entier. Jerry Kobetox na bino yeyo 207 de la presse. Mobali ali tutu ya Momanazolo beauté ya deuxième république. Mobali ya taille S. Oyo bande konanga chaque fois ba bisanga préfet de discipline ko moko de la presse. Merci beaucoup na bino tout. Bolinga Jerry Kobetox na bisanga bino ngana bino contre za la ya musala. Musala na ngai na salara. Na sepela mingi na bato ba finga nga na bato mingi bamona qui na dérangeara on a internet toujours na sa musala bon continuer ko s'abonner na chaîne Nabino Feza TV RDC ya Mama Bella Dinganga moi si ya mwindu sans microbe moi na poto ya luzitu yebisa mama pasteur Titi la source yebisa bana membre nyonso maître chinois kilo ya matete Jerry Kobetox a collé là. Yebisa Daninzi la rataki na kin. Jerry Kobetox a collé là. Merci beaucoup Nabino tout et merci beaucoup na maman ya motema pembe na Lyon. Maman ya mitema pembe na Lyon. A commencer par maman Hélène Vouzi na bosanité ser nanga Ladi Maria mère double na Lyon. Au sungi pe na Luanda mingi yaka na Kinshasa. Ba maman ya mitema pembe na Lyon. Merci beaucoup na Nancy Zingu penalty valable. Merci beaucoup na Ser Nanga Blandine Basele Bio boutique boucle création. Donc des retours à Kinshasa kwa na mboka bakoko tozana déjà na kin awa. Voilà, nazana des longues jambes na plateau. Nazo yamba de longues jambes na plateau. To solola na moto oyo epeli lelo lisusu concernant Koffi Olomide na petit na ye Weranson. Tozoye baté, tozomona côté au merveille Rambo. Très fâché, Sankara Dekuta. Très fâché, affaire étoile. Affaire étoile, baté belé. Et beauté polémique. Congolais nous sont comme une étoile. Et Koffi Olomide, comment on a combo na ye comment ma kine étoile wana tala lelo eloko créé. Tout solo langona des longues jambes. Étoile et Tcholisi Koffi Olomide na ngamu mususu. Étoile et lobisi moi batu ebele. Et puis to sola lisu likambu ya kulutu na biso Emilia na Fali Pupa. Et Kiti et Mati. Et commissaire na biso molongani ya frère Nabiso Emilia, il paraît-il a benga ki Fali Pupa na téléphone pour allo il a comment ko sala mobile nanga bongo. Est-ce que c'est vrai? To solo lango na émission oyo. Tozana de longues jambes on a à chaque fois azara toujours pemeni ya manique de John. Et ouais, lobby le manique de John et lobby de longues jambes. Les jambes. Ouais, bonjour Jerry Kobetox, bonjour aussi Nabatutu Bazon Nabiso na Feza RDC. Il y a Madame Bella Dinganga, na PC Bambota Zola Nabiso, vous s'abonnez massivement à au sala bien. Et puis vous s'abonnez ko s'abonner na manique de John Tokos officiel, on est à chaîne Impact na idéologie, soif car yako salabino bo se divertir à merveille, ça la bien. Ndeka na la coutumier, je ne vais pas commencer l'émission sans pour autant dire merci à la reine de l'internet, Majigan, Maj Mama qui pas vite à Général Warrior, manique de John Plaza Zola Nabiso na PC Bambote et puis na PC Bambote na Goroti le voisin mami maman est blonde depuis l'Allemagne. Pourquoi on appelle ça Pembote na Willy Mouchen véritable code de les rassembleurs oyo et d'Arabiso ya Willy Mouchen na PC Bambote bourgeois Chantika son ex non commettre espace à gentillesse boutique d'habillement MHLMB za na bandal na Sundi côté Anzeta Baoba ngo ki littéralement MHLMB boutique et puis mini market ezana et puis resto bar MHLMB za na Lingwala côté à Pen Victoire en face na stade des Martyrs to ki ndawana to dame ko sala bien et puis mbote na la patronne MHLMB Marie-Hélène Linongi na PC mbote na Londres et puis na PC mbote na bébé Chico Maneka Château Rouge atala rabiso linga rabiso mingi et puis merci déjà
na Meta Touba Mutandu Delix na pesi mbote et puis le PDG Guilain Régie Congo Metal Matadi na opesa oye aosola kitoko mo ondi makutute et puis bon séjour depuis capitale na Mama Blandine Bassé les boucles création na isangi la 23 na bloc wana tout droit ko courbete ko kotate isangi na quoi au na boucle création ça wana to pe rapé forme et ça la kitoko donc merci aussi na invitation na Jericho Betox. Voilà, merci beaucoup de longues jambes, merci beaucoup na batu tout bolanda bisonga pe na baksaka na isangi la suna coin salon 3 serres ezawana. Salon 3 serres okuta nisha buma mwana na ina ba nisha buma mwana mukongo. Nisha buma ya mbinga pe ya taille na salon 3 serres karab côte à côte kana boutique boucle création. Donc c'est que baso la bien. Na bengi sur ato solo là. Boni non Santa Maniki. Ouais, Manique de John se porte à merveille. Azabien, tu as un récemment awa. Nengo benginga, c'est pour cela. Yo ebiga musala, musala so ebengio, c'est pour cela à libérer nga na yana sa musala et puis na ko rejoindre na bureau place Azali. Donc elle se porte à merveille. Voilà, na ça qui annonce to so makamba ko felomide, to so la fali poupa. Maintenant to banana nuna. To vandika bo porte fongwami presse babia na Vodacom. Ouais, merci déjà na réconciliation ya Manique na Kisinjora. Fruit nango yango. Donc ça veut dire ceux qui va se réconcilier sous makasi. Nde ba olinga na wana c'est Prince Babia au sala scope exploit. Donc nazo sinale déjà ba tutu ba linga Prince Babia mon fils biologique ya baba ndonga Chokoro pe à son âme aza déjà na Vodacom best of the best. Donc ba tuba kota déjà na page ya Vodacom best of the best. Ba commenter, ba partager vidéo, ba liker, ba sala ndenge nyonso o ego faire avancer moi na bon Prince Babia et puis précisément na bandeko tout internet challenge yango yo presse ba baza mwana ya ndeko na bino sœur na bino maman na bino Manique de John la reine de l'internet mère na bino atie mwana na ye na Vodacom wana ba recruter ye mais ils osenga internet et la kisage mwana o aza mwana internet donc ça veut dire il faut batu ba s'abonner massivement ya ndenge moko boto la kisage tala siko mwana biso internet biso moko bato internet to ça il a coup de pouce to zo tindika donc merci déjà na ba o ba salango déjà pour ne pas citer Tamsou Bakombo mais na yebi ke na feza RDC madame Bella Dinganga à vous permettre promotion à Presse Babia Vodacom best of the best et les cas et vous avez plaisir pas seulement à Manique de John mais vous avez plaisir il y a tout tour balinga biso partout à travers le monde et surtout que bateau batal rabiso ba téléspectateurs plaisir ni ne salibino koyoka na ya papa na maman parce que Manique de John azali mwasi Kisinjora azali mobali po azali na ngambu ya Babia ndonga azali ndeko ya Babia ndonga Chokoro bon pesa merci ya Willy Musheni. Ouais, merci déjà merci pardon à Willy Musheni parce que c'est à travers Yende ba se réconcilier. Donc ya Willy Musheni en tout cas rôle au jouer avec tous les respects na longoli chapeau ba félicitations et puis ba merci te arosa fokote arosa fokote ngai dana lo barake ba ko changer drapeau mboka mais ba changer code jamais ta régime koi donc nenga za wana atikala ka code à vie so moni mutu mo ba za code mboka ataka suba couleur wana e komi monotonie ya ba code un code mboka aropa ko la couleur na banda ko batute donc tant on ba otsa code na couleur ndeni est-ce que Willy Musheni a gotsa couleur na ndako batu pour gabana ba s'élever na ngana pese mbote mutatela couleur na palais eza couleur wana ce que botanga biso mutaba couleur o atsaka na ba couleur na ba plateau ba TV alors otanga code mboka donc code mboka ezaka ya Willy Musheni merci venanga ya Willy Musheni na kozala na katikati ya bosangani ya Kisinjora na Manique et voilà les retombées tous ala wana na Presse Babia lelo yo eloko ebangisaka mwa muke bato ebele banguna ya Manique de John omoni teke lelo yo to souhaité te Presse Babia a raté yango moteke kozala licholi bako chola Manique de John. Je ne pense pas que Prince Babia ko ratango parce que ba papa na ye na ba maman na ye o basal ran internet à l'occurrence ya Jericho Betox ça da père na ye ba site ya kapashi ba za ba mère na ye ba fifi siwa ba mère na ye donc ba tutu ya TV ba za ba Karine Mokonzi ba maman na ye ba Karine Mokonzi ba za na droit ya ko soutenir Presse Babia ba grâce temo passeport rouge félicitations déjà na conférence de presse bango nyonso ba za na droit ya ko soutenir ba Malika Mania bango tout ba Ken Piana Makizeme ba Mike Lokamba bino tout boza na droit de soutenir parce que moi nandaza na kati wana donc ça veut dire que Presse Babia a déjà 1000 chances ya kozala qualifié et puis naza sûr que muto wa l'équipe Presse Babia na succès na bango tout bazaro na fola comme azali beaucoup de comme succès mais comme moyen te succès nde ezo sala ke mutu tanga koti na page wana alingaka voter X mais atalika Babia pas zawati succès eta gaz eloba et puis
nini marketing nango Manique a osala ngo makolo ngulu na lance voix. Mais balozolo ba yo ça d'accord te na bato baloba ke Manique le John abi manon na vie artistique ya moi na ye. Mais eza censé faux à ça les promotion. Mais longi na ye kospozala na ye lobisa batu ke on dirait kaka barankini wana ka intérêt. C'est barankini ezala te ndeto za boye mandoki to bomi na poche. Minuki to tse na poche na bisa yo Manique kutu lobi alinga brutaliser bona botole pistolet na tsango na poche. De la minute so ba arme za na poche, j'ai ça normal to tambo kana ba kraka. Pour la que tracasserie zati. On se comprend. Donc ça veut dire que Prince Babi a déjà soutenu à 100%. Premièrement, vous n'avez pas déjà géré comme Betox, na bela dinganga, mais quand on a Vodacom best of the best, au Kotiwana, au Mona Prince Babia, au cliquer, au Kuta Soyemba, géré comme Betox par de la au Kuta Soyemba, au cliquer, au commenter vidéo, puis au partager vidéo, au salabia na part na Madame Bela Dinganga, ce que vous avez capté, ou nandengo commis, nandengo partagé par géré comme Betox. Merci et tout plaisir aux à partager. Voilà, merci beaucoup. Tu as quitté ma solo Tali Prince Babia. Tu continues à l'Ikamouya étoile. Likambuya étoile. Lelo tout le monde a comme une étoile. Na moni opoti étoile. Mais étoile wana Manique pe étoile. Une étoile elle est jolie si verambo. Bon étoile wana ya on a zolingana expliquer batu. Batu bazo ça vraiment na précision te par rapport à étoile. C'est pour ça na zolingana expliquer batu. Ba comprendre be étoile wana eza mentionné na ba kombo ya batu na catégorie nini et puis ndenge nini. So ya ko felo mi débat na catégorie ni. Yango na so expliquer. Ba étoile wana eza ya bleu na ya rose. Ya bleu wana etikalaka éternellement. Etikalaka ndenge nini? Ba tout ba votaka ngo ba artiste musicien na ba icône américain. Ba votaka yango so mona ba étoile ya ba Michael Jackson, ya ba Johnny Hallyday eza na bleu. Mais o ya ba rose eza ba étoile moko momentanément. Ça veut dire mutoko ya au futi mbongo ba tseyo pour un temps et puis ba longoli yango. Pénalité à Gotsango eza likolo ya ba diéroté. Et puis eza pour 2 heures du temps. Moussou c'est ba $30,000. $30,000 ti. Ba o etikala libela wana eza ba votakango. Mais ba o ezozala ya rose wana ba longola kango. Ba zotsala ngo pour 2 heures du temps. Au pesi 10 euros na yo ba tse yango pour 2 heures du temps. 2 heures du temps soke longwe ba longoli yango. Récemment avant-hier ba utot sape ya Manique. Fan na biso mo wa États-Unis to benaki ye to yebisi akende kuna ba tsela pe Manique akei ba tse Manique yango na o mona profil nanga na otindela o ba tsela ba na miniature ba mona pende ba tse ya Manique. Donc ça veut dire ba étoile wana o bazotsa na Koffi Olomide ezalaki ya rose. Ya rose wana ebangisa batute parce que ezanango 10 euros. Eza pe momentanément. Eza impermanence neto ba na français. So ba tse 2 heures d'ité koki ba longoli. Na minute soki na lobby otinda ndeko no moko boeto fan na omo waza na États-Unis akende kotala soki ya Koffi Olomide ezaka ti lelo ezate esi longwa kala depuis jour batsaki wa. Mais Zakari baba so ene na biso abi tozalo kuta moko poto fana na kishasa to kenda poto te. Place wana eza place ba cérémonie minene. Kombo ya congolais ko ya ko sala ni. Te kombo ya congolais ko ya to kombo ya ba congolais ko ya on expliquer yo. Batsaga yango pour 2 heures du temps pour gagner mbongo. Hollywood eza place mo touristique. Eza place mo ba ifeneme salamaka. Ma ko sala jamais eloko pour rien. Ke tika libela. Yango ba sala ngo 2 catégories. Ya ba Michael na ba Johnny Hallyday na ya ba star mususu wana etikala éternellement. Mais o ba rose wana batsango momentanément de peur que bat bayaka ko futa mbongo et quand on a caisse ya Hollywood peut permettre bango basala ba enseignement nango basala ba misala lona. C'est vrai il y a Koffi Olomide zaki pena ba tchaki. Et c'est le moi qui depuis jour. On fait na interview na ba Ken Piana pour na ba Ken Piana ba sensifier erreur ba ki kondimise bindima ndima. Donc c'est que eza vrai ba tchaki pena Koffi Olomide. Eza vrai ba tchaki Koffi Olomide mais vieille morope azala na maîtrise dangote ayebaki na yangote. Et puis ba expliquer qui vient ba modalité dangote. C'est pour cela quand ba Ken Piana ba ke ba yambie tellement Ken Piana alela bisengo. Asali si vie sengo na plateau via lobby or que via salaire. Vous comprenez? Dans le sens où on a meilleur Koffi Olomide et c'est le moins depuis jour batsakango. Donc c'est que Koffi Olomide bato ba ochola e batika ocholeza kombo kombo maki. Combo vraiment comme maki mais zaki combo moko impermanence momentanément. Ezaki pour 2 heures du temps et c'est longwaki et puis voilà, il y a un autre épisode sokoza na fan no aux États-Unis au tindi atala to kanga photo na o Koffi Olomide et ça les suscité pour c'est longwaki. Na États-Unis nazana ba Brinette Malula, nazana ba Ya Andy Malula, nazana ba Junior Bula okia chape kuchango pe itindela nga image. Na États-Unis na Gina PMF nazana maestro Fabregas. Donc c'est te ba okende kotala soki ezakaka. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez ma précision.
Est-ce que yo zuango ndenge ni ntango ba lokola ba sankaka de kuta ba oleka wenge pe zuango ba lebi ba sakani na vie bino mosali si vie bisala sa do lebise biloba. Mais normalement Koffi Olomide aza vie ya bana wenge. La plupart ya bana wenge bazana Koffi Olomide aza vie na bango. Bana ya wenge ba go permettre te vie o bango ba respecta ka batumo ba sali c'est erreur. On s'en comprend. Ça veut dire que erreur wana et pesi ba sankaka kanda po batumo ba yego tsa vie micro et puis ba sali c'est erreur. Bazana droit go silika po aza vie na bango musicalement. Et ça quoi erreur musicalement. Erreur musicale pardon. Donc ça veut dire que Sankara de Kunta na batutu bazolo baona bana raison ya ko silika pourquoi batuna vie question ya bongo alors que via zagi na maîtrise ya réponse wana te et ça ici vie erreur et voilà les retombées bat bakomi ko traiter vient des fois traiter or que vient na boule na ye abula ko ndike batsango pona libela OK et ça n'onka pour un moment. Voilà, c'est quoi ça li oneni de longue jambe. Ya ko mona batu nyonso tu bakomi kocha ba étoile malgré ba humilier qui Koffi Olomide mais batu tu bakomi kocha étoile c'est que via bada katana te via asila te et puis batu tu bakomi kocha ba étoile pona kolakisa ke pénalité nango eza nango folar mais nango l'art normal o bokoki pe kotsango donc ba tsango na sens wana mais ezate ke ba tsango na sens ya ko humilier Koffi Olomide. Koffi Olomide aza icône ya musique ya mboka na biso atikali icône vivant o soto otanga ba vie bozi to otanga pe ba Koffi Olomide quoi ta ko ozomona. Donc ça veut dire que Koffi Olomide aza molaki sinzela nde kalobaka alaki sinzela étoile et voilà étoile les yeux en plein. Ça la bienté entre Koffi Olomide ba porte-parole na yena ba porte-parole la maison mais côté la merveille ramba le biki selon bango pa Koffi Olomide le 30 juillet événement ti. Bon le 30 juin eza événement fali pour pas stade na yewana. Koffi Olomide na le 30 juin ya wenge eza événement lié avec le 30 juin indépendance ya mboka na biso yango ezo salango za l'événement jibe na were événement ko sangisa jibe na were eza nango penza événement te parce que bana 25 ans basangana bango déjà hors caméra papa na sima caméra da basangana kasi na sima caméra basangana mais to mona ngo siko ya caméra officiel ya ona lobby ko sangisa jibe na were to ko sangisa wenge mobimba eza nango vraiment événement te événement ya makasi le 30 juin za indépendance ya pays na biso et kokisi soki 60 ngandi ya Congo donc Congo bena na minito ya Congo 60 combien des années événement nde eza bien au événement où kozala événement za fali pour pendant beta stade Koffi Olomide événement ya fali pour kozala événement parce que eza lié te na événement mo quelconque ya mboka eza yango moko mais événement ya wenge ezozala étouffé ezozala pe na kati parce que esangani na événement ya 30 juin indépendance ya mboka tala ne boko sala campagne te campagne ya mabete makam nazolo ba otala nga soki ba otsa ba commentaire mabe na okamo et puis madame Bella Linganga a otala biso azo comprendre makam nga nazolo ba événement ya wenge eza vraiment événement te po eza lié na kati événement ya indépendance mais ya fali ekozala événement parce que eza lié na événement moko te ya mboka ezala yango moko bozongi lisusu botali ba orchestre ngana yamba manike na yamba bino oh donc n'est pas un tel donc n'est pas un tel bomoni moite bobwaki lisuka ngunda na orchestre est-ce que yo d'après yo manike ako ke na orchestre ni alo belango naza na vidéo manike tangela ngata pa faire te naza sûr te ke manike ok kuna mais le bala ngata pa faire bon et pas faire les pas parce que bon ça n'arrête pas contraté les si oui les pas si à respecter ba contrat pas vraiment et puis bango kuna barana mingi na ba contrat verbal ça veut dire ya munoko kara oh bano zo 400 on doit 400 et comme il fait des mois bozino descend mais pas fallu pour pas maniquer de John a plein de droits à Salawana parce que c'est sa maison. Akolela lisute ba ibisanga manik koko nanga kufi toko sa olela su bongo te naza sûreté que tu revenir na wana. Tu revenir na wana te. Tu revenir na wana te. Fali pour pas papa ya bana ya maniquer de John. Mobali ndai baka pasi ya mwasi. Dans la minute oyo fali pupa azara posa azongela madame na est-ce que bino bozo intercaler poani. Wana madame na o baloba pour les meilleurs et pour les pires. Manike des gens azara mwasi ya ba musicien nyoso ya quartier latin. Ba papa abana na ye. Ba ute ko to ute ko kutana pardon dernièrement na Sam Chintu. Sam Chintu na yambi ou notre madame. Donc moi na bango. Kama na bango. Papa na mama na ndako ba to landa ti. Ezala kwa papa na mama na ndako ba bundaki. Mama kangi biloko akei mais papa comprendre que bana baza remplacer na maman mo azo ko assumer vraiment responsabilité bana bien te et ça liti bana ba bela corona azong si mère na bango mo de père qui a landela ba soin et ça la bien voilà na comment na manique de John
azo démarrer moi si à frère na yo Emelia pour na maramba fali pour pana Emelia manik de John oki a lobby eza maramba mibali ye moi ça continue. Est-ce que c'est vrai moi si à Emelia a benga qui fali? C'est pas vrai, c'est faux. Et puis moi si Emelia on a ti bazolo ba moi si na moi si ya gobala te ni alliance eza à côté de qui Mario na Belgique et pas moi si wana parce que bazolo expliquer biso moi si na et puis yo za na yo Mario au côté mobile Mario ozo ya posolo ba posali vidéo ya mbona na ba famille te est-ce que bibi ko fana na moi si 6 mois d'office bo comme libala d'office bo comme libala mais libala verbal kasi on a biboza ka libala eza verbal papa moi ça novela c'est ça poto libala ya biso normal mobala va na pas intelligence yo lobi on eza intelligence ya mindele ya mingi na ba Belgique na ba France ah to na kini to ba bantu biso na kini esenga officialiser famille tata fo balia famille mama fo balia baza kuna me bakoma ya kuna te comment nani il fallait pas il fallait pas nzongo kota makambo wana parce que ya botola mobile ya batu moi si na ye o babota na yeba na so 4 mara na Londres so be na France siko yo mama ya bana kutu alobite yo soki makangu soki nini oyekoloba aza makangu parce que mama ya bana na ye aka na France ye aka na Belgique aza makangu akoya taloba parce que famille ba yebi ete boyeba nika na poto kuna bosuka aka kuna oyekoloba antake ça te nenge grand frère yaka ba yaka ça te ba yebi ete na famille ba yebi nde mama ya bana et puis ye comportement na ye simba te bande ko mobali ba ko benga mobali boya ya mbaka téléphone tellement mobali a dépendre na ye o ça ba jeune investigation bon temps bat ba ok bon temps bat ba ok na otela bat ba étoile kuna ba ok na otsandeni to kende poto to kenda gite to yebi makambo étoile ndeni poto c'est investir sur yango donc ça veut dire moi si Emelia fait gaffe fali poupa aza camarade ya mobali na yote aza leki ya mobali na yo tango ya na école secondaire fali poupa aga na primaire pour Emelia a déjà plus de 50 ans et belé makasi donc c'est respecté bon c'est respecté yenda yo luka makambo yango ba beta ki makofi et puis plaisir ba beta ki confirmer que fallait beti muto so confirmer fali poupa asala ka sport chaque jour air nyonso chaque temps Emelia ayaki ka jour wana na poto asala ane physique te et puis plaisir ya fali poupa ezanini banda ko sala ba entraînement na wana na azwa chance à sparring te. Vous comprenez? Soit Zuba télé mais l'embelé. Merci Toye. Yaka. Fallait poni côté eza faible. C'est le bablo nyo solo ba na fali na mboko yo. Fallait mon akete. Innocent zo déranger fali. Na? Innocent zo déranger fali na mboko yo. Na ba cri na ko boa kele baboye. Fallait lo ba ilo ta kutana na bango te. A ota kutana na Côte d'Ivoire. Wana elobi magali Congolo. Akutana na Côte d'Ivoire. Bazwaki beta ko kutana ta na ba chambre amenasa ki eta la sai ki asa mutakanda te. Aponika aimer la pauvre via Koli, aponika aimer la pauvre bikaza faible. Au moniteur quelque part aussi la fallait monani babi za kana basina bon. Est-ce que vous êtes sûr que Emelia asila? Mutu abeta na chez Jonga. Chaque samedi dimanche na chez Jonga. Emelia silata. Na lobi boy. Quand on doit sur le mambo ya fali poupa aigle, to sur le mambo ya grand artiste africain bongo, kokota mambo ba innocenté. Innocence à moi na mukie mobo bazoye ko la musique azana carrière mulai ababundisa ndenge nini ababundisa ndenge est-ce que vous assure que fali poupa akokuta na innocent et puis agressé azana niveau na été azana âge na été innocent za âge moko na Marco 6 papa kotsaka ba innocent na makamba fali olobi c'est le habillement déjà faible des femmes fali ne ba kutana ki bongo na cocodilation na bino makamba sala ki wana parce que balobi jusque là so ba fali babi cocodilation na ngaka simbe mena na nzoto yeko tunenga sana to pimela mutu kana kisasa akoma ko lela lelo ndiye mona muke mobo asenga muninga mutu ka muninga boyi na yi et comment problème c'est léo aganga ngala ba camarade nga wenge que no senga faire carte okendate pour ana ba mituka opesa ote pour ça na nzembo le kanzembo na yo so comparer octotanasie na wenza minzemba bat fera biso na commentaire bat ba commenter ba commenter octotanasie na wenza minzemba nini eleki octotanasie za nzembo o fuli seleot nzembo o fuli olobi mais ça nzembo o fuli seleot octotanasie fuli seleot bon yo so comparer octotanasie na wenza minzemba mais babi wenza minzemba pesa e poto te nzembo o foulier et ça li ke batu ba ye ba disque wana nzoto na nzoto to yo kango c'est là ba ni pas dike rod pa mbuta dikaso asila kata tata na mo mbuta dikaso asila travailleur ya Ken Pia na bongo yo okay
yotanga muta dikazu muta sila kala théâtre azo kokate akomi sous chronifoite tosana ya maboke oza contre ou pour par rapport à Ser Nabiso chroniqueuse abi fali ayebaki azo yeba sou fali wana te fali ko mobundisa bato c'est que okobeta combien de personnes en mboko oyo pour lingi baloba makambo mutuloko Magali Kongolo déjà aza fimo boy o vine mo gutu nano etambola bien te donc alukelo nzambe na vina enanu ayaka okota makambo te o équipé te parce que makambo équipé nango yete yoso lo ba fali pour basili mutu auto ça basi na kosila oui naza d'accord na yema malobi est-ce que mutu o asila ba inviterait na match ya Real de Madrid a son bibilité mazitaki Real de Madrid on qui bracelet wana te il y a ba invité bracelet wana il y a ba invité oh papa Domino fali wana qui invita qui est nanya invita qui Real de Madrid Cristiano dans Real Benzema te Real de Madrid nde invité compagnie Real nde invité entreprise Real de Madrid Domino bozwa fali mi kate moko bona ki sa kate moko kate mo ami kitisi ninga buni ami kitisi te ba Chris Brown ba bundaka ba Lil Wayne ba bundaka muba dernièrement auto beta mutu li confina aéroport et zalay catch fallait pour bazo la bino makambo di jamais vu makambo bomo na raté et ça fait partie de la musique oh mais la musique c'est le gars qui pas ko le désactiver Fabrigas Maestro pardon azo cri il y a une bararararara musique wana catch ba bunda catch rythme rythme il y a musique il y a catch il y a musique mais oui mais non de na makofi j'ai Kobetox et là il fallait sali même ba te belé ba monique ba lobi même na ba prophète muso ba biko kita fali ngwana ko sila fali ce qui prophète Denis le saloba ke fali asili ngana ndima ce qui ba bunda kata fali e faire gola ba kutani na salle sport ba bundi et ça normal. Mais Emelia ngapo na ngana loba soki prophète Denis le sinda loba ki ke fali asili arondima mba prophète tuba loba wa ba sextap na ngena bangwa mais yemo pas amuta sextap azamuta sextap il y a autorité morale asalango tongo avant ba salango et puis ayeko comprendre le message ya nzambe tongo parce que bango ba benga ba musicien ya mokili oh profane religieuse OK profane religieuse ba raté moi c'est ndumba da sokola Yesu makolo akota lolate moyibi kutu na croix na Yesu akota lolate après yozo sanga Bill Clinton to bébé Chanda aza musicien profane ba religieux nde ba mari misamu pe à son âme ba mai kalambai ba frère na biso ya majabu et ça passe donc ça veut dire que Nzambe ayaka na mokili pona batu nyonso pona ba Fali pona ba Bill pona ba Wera pona ba Jibe pona ba Mike Kalambai ba Moïse Mbiye bango tout donc mission de Denis le Césaraki il faut approcher bateau batu ba négliger pour bokonza nzambe ya likolo et ça pona batu masumu pétage mosala nzambe za pona osangisa batu nyonso si wa utako pesa kala trop et kokisa mito et kokisa mite voilà tokomi na suka kala mingi te bakomona ba mission chrétien mitakala bango ebima omoni combien netinga na reva ou komona na frère wana te na moni frère na niot to si tobo ba komba ba toi émission ba vérité sili des longues jambes pesa liloba na ya bokabwani passage na on émission na loba vérité parce que so sili ba to ba polémique. Merci vraiment parce que Madame Bella Linganga a compris que tu le vérité. Merci déjà et puis merci de s'abonner massivement à Feza Congo. Bon yo zo banga. Ils ont engagé. Bon tu fini bat. T'es dans le but tu fini bat mais. Yo le banga tête. Akabola biso soki yo 3 ans ngata moi inani. C'est comme Tox. Donc merci déjà de s'abonner massivement à Feza Congo télévision au sala bien. Feza TV RDC au sala bien et puis merci beaucoup. Namba tuto bozo s'abonner aussi na Manique de John Tokos officiel et au sala kitoko makasi. Merci. Derrière la caméra na Jack Kanangila Muluba ya Pembe. Donc on filmer maintenant na présidence. Donc ça veut dire ça musalande basala et puis merci déjà na ya Willy Moucheni véritable code ya Goroti Louvoizo Mami maman Neglon depuis l'Allemagne maman Blandine Bassé les boucles création bon séjour dans capitale et puis bébé Chico Maneka Château Rouge pourquoi pas na pesa mbote na Marie-Hélène Linongi na Londres et puis Metatuba Mutandu Delix PDG Guilain Régie
Congo Metal Matadi na opesa oye o comprendre que to boka na biso batambongo mais faut to comme ba PDG et ça la bien ba telo pe logo ya Congo Metal et ça la bien. Et ça bien makasi. Kitoko. Voilà, merci beaucoup to comme na suka émission na biso le ba vérité. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Feza TV RDC. Merci beaucoup na Mabela Dinganga toujours na confiance o apesa ka Jericho Betox muta makelele na ye. Mutu ya matumoli na ye. Mama papa certitude la source bambote na ebele. Ba mama ya mitema pembe na Lyon. Jericho Betox yo aye. Maman Hélène Mvuzi, yebiselanga sœur na biso Ladi Maria, mère double. Azaki toko, bazaki toko. Nazo le labino mabe. Merci beaucoup Nabino tout et merci beaucoup na Sizingu alternative valable émission loba vérité sili soki bo sepela ki na image o na montage Jack Anangila azaki bongo na sima caméra puis na montage. Bokene toujours ko s'abonner na Feza TV RDC na bosani to zaka na mon côté. Toi na Vision Plus télévision. Voilà ce comme ikole comme ming ba théâtre. Ba théâtre mais moi bilo msupezo kota na ngokuna. Donc deux chaînes wana toujours la patronne Bela Dinganga. Merci beaucoup na maître chinois Kilo ya Matete. Merci beaucoup na Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Ozala motema Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Viens na ngai Andy Malula na États-Unis balobi tchako mona nga na étoile wana otindela nga vidéo Brinette Malula kende ko tchako mona étoile wana parce que bino bwana mboka wana to tiki bino skobo polémique le ba émission le ba vérité sili tika laptop tika écran plasma na yo tika téléphone so bo ade kaka bu banda moi débat concernant émission et puis bo commenter est-ce que tu le bito kosi to kutana la prochaine occasion bye.